ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Et voilà, merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, vous qui êtes partout à travers le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Je dis un grand merci à celle qu'on appelle Maman Chantal Ayao du côté des États-Unis et je pense également à Dadi Boyembe, Nzamba Pambolayo, Usika Ozali. Alors mesdames, messieurs, comme vous savez bien, quand nous dormions, il y avait quelqu'un qui faisait la sélection, permettez-moi, des joueurs qui vont jouer dans l'équipe mondiale des êtres vivants et Dieu a jugé bon que ce matin, aujourd'hui, comme vous me regardez, nous soyons répertoriés parmi les êtres vivants. Et nuit était sa volonté, nuit était sa miséricorde. Mais vous et moi, de rentrer dans la alors, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore en train de nous suivre dans les États-Unis, Asie, Afrique, partout ce que vous avez. Alors, comme vous le savez, mesdames, messieurs, le 23 décembre, il y aura bel et bien des élections en République démocratique du Congo. Là, c'est incontestable parce que la liste a été affichée. De mon liste provisoire et à CENI, à Otiko c'est vrai. Toujours c'est le 19 pour qu'il y ait une liste définitive et quelques invalidations. Mais nous sommes descendus ici dans Gombe, c'est quand Pitoyo Koku Tanana Moko, Azali native, il y a Bandaloua, et Azali beaucoup dans la commune de Bandaloua, bien que Azali qui moi un peu de déplacements ailleurs, mais à Zonga qui pour servi Mbokanaye. Il s'agit bien de Mamatido Beleke, ou Yatido. Voilà, bonjour Maman Nangaï. Bonjour monsieur le journaliste. Avant de bonne émission, la biso bonne santé, la monnaie santé ça bien, mais sur internet nous avons la biso batté sur est-ce que ça te sera mal ou n'a évité quand pas mon. Ne mo moni hein. Il y a mingi au bisate quand de moni santé ça très bien. Alors, on a participé à Internet pour la cadre émission. D'accord, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois bien, vous allez parmi les candidates où il y a Mbokanabiso, où il y a l'élection le 23 décembre. Vous en avez deux côtés. Oui, effectivement, on est au Tikoloba. Ce qui nous a balingi, l'élection est au Salama bel et bien le 23 décembre 2018. Alors, Ngaï Nazali, candidate na provinciale, élection provinciale, na niveau ya commune, ya Bandalungwa. Et en plus, Nazapé candidate na niveau ya Funa. Qui dit Funa, ils ont ensemble à 6 autres communes, à part Bandal. Donc, dans 7 communes. Voilà. Non, non, et Tikala 6, Balongola Makala. Ah, Makala est côté de Moamba. Ah, donc, nous avons Bandal, Giringiri, Kasavubu, Selembao, Bumbu, Nakalam. Plus Bandal, ça fait comme 6 communes pour l'élection nationale. D'accord. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Je crois vous comprendre que Mamati Dobele qui Azali parmi les candidats pour l'élection du 23 décembre, Azali à niveau national et à niveau provincial. Alors, Mamati Dobele, qu'est-ce qui vous a motivé que vous, en tant que femme, on peut aussi faire on voyager, mais subitement, tout le monde Mamati Dobele a se lancé dans la politique à côté il y a députation. Qu'est-ce qui vous a motivé? Merci encore une fois de plus pour la question. Je pense que ndenge tolobaka makambo ebele otosala na mokili mingi ezaka ba hasard mais nga na croire na hasard te nga nazali parmi bato o nayebi ke likambo soki emonani pe salami c'est que ezali déjà prédestiné quelque part. Donc nga na nature nanga naza mama moko nalinga kozana batu nalingaka likambo ya kosangisa batu koyoka eloko ni batu bazo sala donc nalinga ko vivre à proximité à batu. En 2015 déjà, si vous se rappelez, l'élection au provincial, il fallait ça depuis 2015. Élection, ils avaient... Oh, c'est Niès, oui, ils avaient... Élection... Mais il fallait pas que c'est bon, mais il faut que je sois bon. Élection, ils avaient avorté ça à la marathé. Déjà en 2015, aujourd'hui, en 2018, ça fait 3 ans. Donc, on a déjà candidate dans l'élection provinciale. Malheureusement, et ça l'a raté. Pour nani na mais parce que ndenge lobby naza natif ya Bandal na botami na koli na Bandal donc nazara toujours na souci wana ya surtout particulièrement
population na biso oya bandal pour bandal on a bien aux hommes on a encore abolo parce que bandal c'est Paris. Bandal n'est plus Paris mais à l'époque c'était comme Paris à l'époque parce que biso tokola kuna to yebi hein ba école ezaki na kati ya bandal na pesa ka exemple école moko laïque o baby bandal baby estoril na point wana na 8 décembre na 8 décembre okay. École primaire na sala ngokuna mais je te dis monsieur le journaliste que après ba classe c'est au bimi na midi il y avait des manèges devant école même tout le monde a la poto ba toboggan ba escalier ezalaka biso to sakana nango na école primaire et kindasko wa mais ezalaka sous-souté donc ezalaka sous-souté et donc makambo to loba ebeba mingi yango wana posa wana ke makambo ezonga ndengeza wana kaza un des exemples exemple eza ebele eza légion soko yebi sous bandal bien omoni soko telemi na école angoango hein ozoya nto bima na commune na bandal tozaka na terrasse moko munene à côté bezalaka boulangerie biso auto sakana na terrasse wana donc au côté na ona coin angoango ozotambola bosala lipate kukule à l'époque bozotambola tibwe na commune donc na se wana mabele kotate milange kotate zelo kotate to sakana au de ce moment na siko to sibili les là qui ça siko soko autant côté angoango wana voilà je crois que bande bazota na image angoango wana batala ngona ezaki terrasse ezaki siko terrasse mona na kutu lususu te kangama donc il y a beaucoup de choses au que ça la ranga passe nde yango wana déjà depuis 2015 non beaucoup ba 2013 nazo déjà initiative ya kosala ONG nde moyebi ONG ezali organisation moko non gouvernementale donc na sali yango na bolingo nanga pona zalaka proximité ya peuple donc tout ça tout ça va échange to yeba eloko nini o photo bongisa eloko nini o ezalaka ezali sous-souté qu'est-ce qu'il faut faire et dans tout ça na sala rango na sali ONG wana na ba makanisi na ngai moko kombo ya ONG kombo nango ezali bandal de Mama Tido oh tout le monde a bandal propre de Mama Tido voilà bandal de Mama Tido pourquoi Tido wana eza kombo nanga moko eza eloko onga na lingaka nde baloba kokoza oboti bana no ebele mais eza na mwana moko opese kombo na yo parce que azokanisa ba mabele nde yango na pesa ONG bandal de Mama Tido parce que nalingaka bandal mingi donc na kati ya attribution ya ONG wana to bandaka na likamba célébrité donc naza ba support que soki na pesi bino lelo botali bokomona déjà depuis 2014-2015, qu'est-ce qu'on a fait comme Kobongisa, Kokombola ba wenza mola wana, ba rigole, komika kosala na ba effort personnel, mais ils a passe, mais muke kaka, yango tozali kosala ngo population bango moko, ba mona que non, maman en tout cas, oza kosala, yo moko na loboko na yo moko, oza ni député, oza ni bourgmestre bandal mais na bolingo na moka bon à plus forte raison ce que komi kuna abisika wana c'est sûr que au conseil la biso soso ya mingi yango biso toza kotindika yo tolingi il faut au postuler mais l'air Mama Tido o ici biso to landio na lokebi o lobi que au sali qui ONG zaki Mama Tido so préparer ka parce que yebaki que à cause de la candidate na provinciale ou bien nationale ndé ezakone baka prévenir vaut mieux prévenir que guérir ndenge au sala qui est derrière Mama Tido même pas donc na sala qui ONG wana na sangisa ki ngai moko ba jeune d'abord na luka ki lokwa obi bandal eza na 8 communes hein j'ai cherché ba jeune il y a ba commune surtout wana ba représentant na bango na bengisa bango je me rappelle première réunion to sala ngo kala na vini ba luba kuna bandal na quartier Lingwala ba yaka to vandi to préparer. Alors vous maîtrisez tous les quartiers alors? Oui, en tout cas naza moi maîtrise ya bandal. Alors tout na bango ensemble tout ça la nini de tout ça la statut tout ça le règlement d'ordre intérieur de yango ONG na biso e banda et puis banda ONG e banda ndeko moni tout ça la activité nde na ebisio ya ba salubrité tout ça la ba marche de santé tout ça la ba makambo tout na mais tout ça la ka na aide ya mutu moko te même ata ya bourgmestre na biso ya bandal te parce que ngana ke na commune ko senga ba aide ki ba pesa biso ata ba matériaux pour na aider biso pour na kosala nti ba wana bon baza nango te disons et puis volonté exacte que ba lukela pe biso mais na lemba te malgré ça bana bandal on a tsana ba on a ONG ba yebi ata pesi no bongo te moi ko soutenir bino na batu kaka batsana ki père jusque là et le côté ndenge webi ONG peut vivre na organisation ba membre hein na ONG na biso moi organisation muke po ekota ba membre yango pe idara pe pour na osuma quelque ba matériel wana mais ezala ngo ya mingi te
kaka na idée wana lisusu tomonaki bon tosuki ate ba mama bazali koyela ngai na bureau bambala ebele mama elle a mususu to sama ba emprunt ndenge oyebi kaka ba mama batekaka ba épices ba biloko mike wana opesi bango ba 20 000 bambongo moko ya mwa mike bakei ba travailler nango ba bazongisi alors na pesa ba mama ndenge wana ba 2 fois mais ekomaki ba komi kozongisa susu malamu te ya on les kanise zo na bi bon faut na ça la structure moko OK to landa ba activité ya ba mama en plus ba ya ko épargner et pas na biso toza ko bombela bango et puis na suka sanza bazui na suka sanza wana ezaka rapona mbala ya liboso mais so comme déjà ko épargner 2-3 mois et comme anytime yo moko lingi oyo kozwa mbongo nayo ezokende pe bien tobandaka ngo liboso na ba mama kaka ya mike ya ba épices ya ba tomate ya ba ni lelo ekoma nango likambo ya mutu nyonso bata ba boutique bakota bata ba terrasse bakota ba mama ya ba privé na bandako bakota donc ezokende bien ezaka ya maloba te ba bureau ezali bureau moko eza na wenza mola bureau musu eza na wenza sinkini ya wana to travailler na onyo so ezali ka pona koluka comment ba mama basala ba se retrouver mama ye moko azana impossibilité ya koboma mbongo na ye azoteka azomwa bénéfice à 3000 tanga ozonga na ndako bana ba déranger to eloko moko elamba mit omona ka mbongo wana mona ntina te mais déjà ceux qui biso to dévancer ye ba collecteur ba ki bazole na kati ya 3000 azoki ya bénéfice ba garder les même 2000 lelo ba garder na fin du mois les maman na aya ozwa ta 90 000 na ye na ebisio ba sepela kana ndenge moko mama ti do merci na likanisi oyo merci parce que biso moko toza incapable ya maman mbongo moi 60 000 na ye azui abakisi susu na commerce na ye ou bien sele nango likambo susu donc eza kosunga ba mama mingi. D'accord, merci beaucoup, je crois bien ezosunga ba mama mingi bandeko balandi tozana mama Tido Beleke Djemba oyo azali parmi ba candidats. Il y a élection nationale, c'est l'élection nationale et provinciale. Et alors, on a les canissons qui ONG de comprendre. Et puis, en tant que maman, on postule pour Namboka. Finalité, notre objectif, nous vraiment, ils animent pour cette municipalité à Bandolwa, nous postulons. Merci encore. Ngai ceux qui n'a postulé. Parce que tu as tendance, il y a comment la cara qui a postulé pour akende abonga. Tu vois, les bakos. Pour te dire que ce qui est à l'Assemblée nationale de professeur au Bossani Bandal, les gens pensent que ceux qui tombent à voter, aujourd'hui, au commence à bambo on a eu moko, bah on y est pas dans le pango, bah au toqué, au tiner le bango bois, hein, au participer à l'activité na bango le sous-souté, en tout cas ngai, même na ba descente union sur on a kitaka. J'ai dit clairement la population ya bandal boye. Les lobes pesingai confiance. Maman Tido na bimi député provincial na bandal, bien député national na Fona. Eza ko likama kolobate. Boko lobake tozo na biso ba député ko mais maman Tido eza de mais tu dis aux ala cabo bo se vanta cabo mais à la fin des comptes tout le monde a ma comme parce que maintenant là il y a des gens qui vous ont précédé aussi ba boye. Bon, ngai nature na ngai na loba mabe ya batuté. Ceux qui sont passés devant moi sont mes sœurs, sont mes frères. Il y a bandal, to ya funa baza bande konanga jamais na rotanga ki telle sala c'est son problème na proximité. Mais nous zo mona bango ba choix na bango Bon, parce que bilan to comme na soukati hein. Si vous faites un bilan na ba ko va procéder bilan. Surtout ça le bilan, net ba oba kota depuis 2006 par exemple, ti lelo ba beta 10 ans hein. Surtout ça le bilan, ba ça que l'élection en 2011, mais bilan en tout cas est largement négatif. Dans ce sens que Royan na ba démagogie ko proposer ba tout ko pesa ba promesse hein que ngai na ko sela bino mais fin de compte tango kota kuna obosani ku makambo za ko lobela batu mais ngai na nature na ngai déjà makambo na tangeli o na salaka parce que na zana ba image ya o quand même na sala na lukutu na koma député te pe na zana ngo même pas na makatiki na osa parce que fait na koma député non mais na sala yango kana mo ba moye o ya mikie o nzamba za kopesa lelo o soki ngai na komi député nzamba kosunga na kozala toujours proche ya population na lingo promettre bango eloko te comment les captions na jeep ité le na jeep au mati glace na mataka déjà ba jeep bandaka non dans le sens que car la jeep na yo mais et comme aux agi proche mais où est-ce que là le cas au mati vitre tu vois on les qui rapide c'est quoi vite ça qui t'en a pas au luka au coma
nayebi makambo ba question se poser ngana partout place dans la descente nanga c'est presque les mêmes questions qui reviennent. J'ai dit simplement la population que bopé sangai confiance. Bopé sanga confiance parce que un naza maman, de deux ba maman en tout cas la plupart des cas makam na bango soka lobiko et que ndarakaka. Maman vraiment a peine le babo a changé en plus je suis une chrétienne. Et puis na lobby qui ngai na kozala proche ya population ya bandal pona oyo ndenge nzambe akumatisa so nzambe matisinga bango bakomona ke mamati en tout cas o alobelaka biso yango ande komo kokisama parce que lelo na lingi kozala orgueilleuse na lobaki voilà ba voter ngai parce que na kobongisa balabala kimbondo parce que na non na lobi bongo te mais na lobi bango moko bakomona comme on dit qui vivra verra. Qui vivra verra. Merci beaucoup Bandeko Balandi nzamba pambola bino nzambe a pambola Timothée Risasi o azolanda biso kuna na partie ya Ngwanzu pe trésor imoti na Mercia le métier noir oyo kuna bazana nanga partie ya Ngwanzu nzamba pambola bino. Je crois que vous comprendre commune ya Bandalungwa to benera Bandal c'est Paris Bandal c'est Paris mais maman lobi que Bandal c'était Paris mais n'est plus Paris parce que Bosotoleki mingi, ça c'est vrai, je crois qu'on a une image boto là, moi extrait de l'activité côté Angwa, Rosomonawana, donc c'est vraiment regrettable. Alors, Maman Tido, qu'est-ce que Maman Tido a pour ça la rapport à Bandal? Parce que oza lelo ozo kota na monde politique pour bino oza balobeli. Lelo peut-être ba moyen mais qui est oza nango ozo parvenir moi pour qu'il ne aider avec 10 francs na yo oza ko aider. Alors lelo siko Mama Tido a commis ça oyo peut-être au lève mise na poche na ima sengeli population bandal et loko bona habité et cause na ndenge osa mandenge ni Mama Tido. Ngai en ce qui me concerne vraiment souci na ngami eza pour la jeunesse. Tu vois, la bandale, les bazar et surtout, ça, il faut le dire, bandale, la jeunesse est trop distraite. Les bazar et belé. Pourquoi les jeunes sont distraits? Pourquoi les jeunes ne se retrouvent pas? Parce que, na niveau ya likolo kuna, ils ont vraiment muto aza kolobe la bango penzati. Muto aza kobete la bango penzati c'était azati. Mais moi, je pense que particularité nanga ekozala parce que je me sens toujours jeune et puis na kozala jeunesse. Jeunesse wana esengi mingité. Au moni même un adage qui dit la kisa moto ndenge ba peshaka. Ole mikosto ye zwa mbisi ye zwa mbongo. Okopesa ele lwa ke comme on dit si tu donnes quelque chose à quelqu'un il mangera mais si tu lui apprends à pêcher il n'aura plus faim. Il n'aura plus faim. Dans ce sens que ceux qui les lo et ça mi kengai na leki na likolo kuna na komi molobeli ya bana bandali na kolobela na tina ya jeunesse wana azana besoin ayeba comment se prendre en charge ako se prendre en charge ndenge ni so botelie makokite botelie te ba bibuneli pour akende ke abunda ye moko à se sentir que voilà je suis prêt maintenant ngamo na koki ko sala boy. Par exemple ceux de ba jeune garçon ba belé il y a beaucoup de choses OK. Un député peut plaider pour Nabango. Ceux qui ils ont un budget, ils peuvent s'améliarer. Oh, il est quand même tu vois. On peut faire, bon, pour les jeunes, tout le monde garage pourquoi munene pourquoi pas ba jeune ba yo ko na bango ba mécanique on tout ça na ta ba jeune ba bulaka na ke poto ba te dal parle biso na cinéma o ba tina na poto na betandule to na sala boy ayeko na métier je pense que musala maboko ko il faut toujours. Est-ce que vous pensez aussi à créer une lobby na za parmi ba proposition na yo ko créer ba biloko wana vinda voilà. Eza owana, eza pe ataba auto-école, et eza makambo ebele pour na jeune fille, toza na besoin ba se prendre en charge pour ba jeune fille ebele à boti, déjà à âge de 17 ans, 18 ans. Ozo ka phénomène mujana. Oui bien. Phénomène mujana eza bana mikia ba âge ezo varier entre 14 ans, 19 ans, bazo bio mana ba tata mikolo, bazo trouver ma bala ba. Phénomène c'est trop courant surtout na banda. Justement parce que ba fille wana baza toloba bien encadré baza bien encadré peut-être na ba parents et puis mingi baza délaissé pe okuta ba fille wana okuta déjà sa fille mère tant comme na fille mère elle se croit que
elle a perdu. Donc, comme soir, ça les a dit. Alors que ma fille, on peut les repêcher. Tu vois, on peut les repêcher. Coco, ça va aussi dans l'école. Moi, je ne sais pas tangi na etina soukate. Abandel na ba métier, to, ou bien musu pas du temps autant à penser au côté na analphabétisation, ayebi et puis ba cours na ya côté ba cours du soir, mais nous soana coûte ba projet on so ezana kati ya ONG. Tout ça va projet au que ça va financer mais on peut aider il y a pour ça là et là comment pour la renseigner la jeune fille wana pour aider ba onde il va se prendre. Est-ce que l'État congolais pense à vous aussi à soutenir Rabino na ONG d'abord? Bon, en tout cas, na évité pour la ONG Moussousou, mais en ce qui me concerne, na zone ata aide mon côté. Mais ce n'est pas qui na kotisa, ba dossier na nga na ministère, il y a affaires sociales et humanitaires. Na zona dossier na zozela na ministère à plan, hein? Donc et quand on va placer belé, nzamba sunga, ceux qui est monani que c'est bon, on peut toujours aider parce que ma posande à posal ces aliments, mais ma coquine ils ont rolandate. Pour na bana no lobby wana likambo ujana et tout ça les hommes comment ya déconseiller parce que ndenge toyebi yo mwana soki okoli bien aux éducation bien ya ba parents aux bien encadré est-ce que aux même na temps aucun ne déranger foyer ya batu mususu pourquoi il faut tanga aussi si ya yo classe aux ya yo libala parce que batu mususu ba peka na chance ya ko sa classe té mais au cours ça peut commerce en même temps au bali au moni que au komi ko se prendre en charge. Aux assos d'attente que l'on a tu vois un peu. D'accord, merci beaucoup Mamati de très bien parler parce que vous allez vraiment Molobeli. Il y a Bana et Bandal, non seulement Bana Bandal, puis Molobeli, il y a Bana et Congo, ça c'est vrai, et il faut l'avouer. Alors mesdames, messieurs, nous allons continuer, on nous fait signe qu'il nous reste quelques temps pour profiter. Alors une fois aux alliés élus député national, Maman Tidolelo, député national, qu'est-ce que Maman Tidolelo a ça là pour na bana ya Congo parce que le député national aux activités aux partout parce que Maman Tido a ça la nini eloko nini est-ce que oyo ba yé basala ki na on a dit que yo on va critiquer raté mais on va salir avant yo tout le bani ba échoua et puis surtout tel Maman Tido Kinshasa donc notre faut entre parenthèse no robe bozo ko échoué sur bino bozo ko ya bo le blanc so ki na ko na sayo au mona Kinshasa la poubelle hein Kinshasa la poubelle c'est vrai so ki na municipalité oyo sali na inga koto ya na kwe koto ba singa courant on a venu Balari je crois que yo sur la cartographie à Bandal c'est toute une poubelle na évité Maman Tido eza mawande na ebisio ngamoko il y a 2-3 jours dans les canaux qui ont la voiture vitre zaki au kitanase mais solo ane koti biso na voiture lundi biso ti kota commune les aussi la même si le chauffeur on est même poubelle on a kati awa il fallait tout télémato qui était sur la vitre pour donc ils sont trop difficile on a zaï comme tout na ngam na leki na voiture na oki boy et bon bateau va vendre pembeni awa hein neni bato baza ba maladie parce que solo on a aspirer on a typhoïde oui bien hein. Donc, c'est une situation difficile. Mais dès qu'on a ébissé, on va toujours mon sapiment corps. Est-ce que la longuité c'est difficile. Na koso na bile lona se mettre à critiquer ba ozaki boso nanga eza nature nanga te. Na kosenga ka na nzambe ke ba oyo nzamba kosunga ke to kota na législation ngo ya mbala oyo to sa lokola ba o baleka kiti. To bongisa. To tala kaka bolamu ya biso moko te. To enrichissement personnel té mais total o etali mboka ndenge lobby député ezaka rapona atana bimina funa ezaka rapona les 6 communes funa té mais ezapona Congo mobimba donc ezandenge wana nzambe apesa biso bolingo wana moni bolingo ko oke olingi eloko neto milinga biso moko boye donc na linga pe mboka na ngana bongisa yango parce que ezala anormal ngana za le député bon on a quoi kolobela te na likambo o etali bosoto lokwa de ville et koma boye surtout courant surtout nyo surtout wala ça fait partir de l'estage nous sommes tous sur la bandal maïzate mai salité donc eza passe mais ndeka na ebisio na ngai moko eza difficile to senga na nzambe ba o to kota mbaloyo to sala quand même oyo lokola ba o balikiti. Voilà, merci beaucoup. On a hérité Lueni Motomo, comme bien qu'on a Ngwanzo, Orphée Beleke, Laetitia Beleke.
na pesi mbote mingi je crois sur la biso à partir en Ngwanzu ou avec Simplice Balunga un maître chinois na kati en Ngwanzu azolanda biso na yebi qui est déjà conteneur Zoya nous avons pas mbolé ce kazali alors maman député na bingo d'avance déjà le bingo d'avance maman député je crois que c'est aussi tout comme la souka alors que le message particulier qu'on relancer na bana nyo surtout ya poto bazo na biso pe pour base pesament confiance parce que bana poto ba okana bino makati ba bigi bino penda bo sa lo te bon bango mais bino bozo ya pe alors message ni assurance que ça bana poto Canada États-Unis Paris Bruxelles partout bazo na biso pour ça bango que non jour bango ba ya prochainement na bandal que maman dit ko sa biso te vraiment nazo rassurer bango bakanga date lelo bana États-Unis, Canada, Europe, on y a sur la chaîne YouTube pour les chaînes quand même monnaie botala ont déjà ABC One Television. Donc botala ont déjà trop continuer ka botala ont et puis na ABC bino qui ndenge journaliste à lobby bokoya kana bino dans les prochains mois tolo parce que l'élection et ko salama kana ngolo nzambe ti kuna pour mona ba changement to li ko ba mingi te mais to mona nde misala et puis bino boza kuna boza bandeko na Congo ndenge bozo sona bango ba téléphone bo bisa bango que cette fois-ci ba voter utile mutu oyo boyebi vraiment ya solo ke mutu wana apporter un changement ezala pona sentiment te ke ba pesa masanga kuna bakabi ba t-shirt kuna basali boye kuna non ezala ya vision ya mutu et puis na projet oyo mutu azala ngo pona développement intégral ya mboka na biso. Merci beaucoup pour le développement intégral. Il y a République démocratique du Congo qui est un grand pays à la dimension des continents. À Pambola, merci à Maman Chantal Ayao. Merci également à l'équipe Nyos Technique qui a été en compagnie. Là, je vois derrière la caméra, c'était Joël Gonago. Et du côté du montage, on a moni et on va bien à Mobali à Pembe. Fali Matoko, merci à Maman DS Lopinga, Pasteur Didier Lopinga, je n'ai pas oublié Noël Boyembe à Orléans, ça va pas pour la Jean-Baptiste Boyembe, Astrid Boyembe et pourquoi pas Maman Rita, Maman Rita Boyembe à Châteauroux. Bande depuis à Châteauroux, pendant ça va pas pour la bino, je crois que prochainement. Ciao. ABC One Television, ABC One Television, le leader en actualité.